L'histoire des jours, Bakanindo qui n'a fait land. Yaya Songi Songi, Yaya Songo Tokbo. Pire sert à commis pirate. Suivez l'histoire des jours, Bakanindo qui n'a fait land. Suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na baboni nyonso. Et bienvenue na baboni à Sika. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. C'est la famille. Et là je vois bas, sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benz ou la fois 4x4. Mutu Kayatalo Benz la de la Suède, donc il y a Yangoana, mon vieux la monaki, donc il y a Yokani, et je vois maman Kilimanjaro, Nanalia, Yota Tombo la Moussat, maman sociale, Azalité, et je vois maman prospère, donc prospère, rendez-vous chez les milliardaires. Bana ya Congo, Batoto ya Congo, Boyo Kalisolo, et Bakanindo qui n'a fait land. Bakanindo qui na Finlande, pour constituer Finlande des alliés na Scandinavie, donc Suède et Finlande. Donc, bisona bango toko kendeka na bato atokomi, Bakanindo ki kuna. Ndoki, o lisolo mutapesi, eza mutu alingaka Michelle Obama. Donc, kolo histoire, li kambo e komeli, fi moko na Finlande, kombo na Michelle Obama. Donc, Michelle Obama. Aza tellement aimé na bato que non la championne a beta li solo yo bato va comprendre penza malamute. C'est vrai Michelle Obama sala ki mabe mais muto aza plus ndoki na minute yo kombo na Judasi. Juda ya mwasi bo yebi bino nyonso ke Yuda ateka ki Yesu. Siko ya aza mwana mwasi. Mwana mobali pardon. Siko mwana mwasi to benga e Judasi. Donc li solo tozo beta pure sœur ya Michelle Obama kombo na Judasi. Li solo ezabo. Michelle Obama a une femme mariée, Nabana, ndenge zalaka kaka, Michelle Obama, Judasi azala pire sœur nae. Bino mo boyebi batoto ya Congo, bana ya Finlande, bana mokili mo boyebi ke kozala marié na au président eza facilité. Président ko mati mutuna, ako mati mafuta na mutu, président ko mati tension, donc makambo ebele. Sikoyo Michelle Obama, ya mona ke sika na okenda ko se refouler. Okenda ko beta kolela kopanza motema ndenge ezala kaka bino mo boyiba mama soki suki ndenge pona koloba eza facile kozala marié na président ko bomona attention président ko maso tension président donc président ya yo yango wana ici kozali soko kolanda vidéo ya yo yango wana mais il dit que c'est pas facile kozala marié na président. Michelle Obama bandi ko se plaindre a solo rana sœur na ye pire et sa relation ya une année 250 plus de 5 ans donc pire sœur. Mais bato bayeba ki Judasi bande ko yebisa Michelle Obama keba na Judasi aza mutu te oyo ko kangama na ye makambo yo nuba ke bimaka libanda keba na ye aza nyoka mais Michelle tellement lela ki sœur na yebika ke sœur pire sœur azala kana na tanga milelo na ngai donc ya ndako ekocha ebimia donc moko peka boye bande ko sola makambo mbele mais oyo Judasi asala epo Michelle muteme sukaki bino boyebi kaka mabale zanga ba problème te abengi sœur na ye bandi ko se plaindre donc tina intimité à chambre na ye tina intimité à ndaku na ye ya mobali na ye donc faut mona degré à confiance Michelle azalaki na mpo na Judasi parce que moi si on va ko fongola moteme pa ya mutazo pesa ti nini kombo na nini intimité à ndaku na ye cela veut dire que sœur wana ande azalaki mutu moko ya mutuya pona Michelle donc Michelle aloba wa kokai koloba mobali na ngai kutu amataka na mbetu asokolite tout bino mo boyebi ba mama oye yaka soko yebo bino mo boyebi surtout Michelle Obama za bikolo ya nzela mal donc aloba kana ete mwana moi ça batu c'est une fille calme c'est une fille qui ne parle pas trop mais tant ma foute mataki na mutu a démarrer mobali
ademaka ka mobali na ngai asalaka boye mobali boko kutu tala boye bino mo boye bika moteme suki Michel Koyaki azo solola na pire serre yango na koyebisa bino bana ya Kongo na koyebisa bino batoto ya Kongo na koyebisa bino ba abonné à Dikina TV soko mono zo solola na mutu zo taka ba système ya ou bien silence total keba Aosa ni aza ko enregistrer yo. Eloko siko Michel Obama yeba kite ya ngwane eloko Judaïs asala kiye abeta ba biloko ya record. Tanga za ko benga za ko loba abeta biloko ya record. Et po bino mo boyebi biso basi to zalaka. Ozo kanzela nso ketan camarade ya mobali na yo nde aza ko influencer mobali no na ndenga mabe. Ale na kanda wana pe Michel Obama tanga kuma ba camarade ya mobali na ye. Ke kuta ntali kutu azana eloko te azaboy bino mo boyebi biso basi ba papa. Les femmes en parlent, surtout ceux qui m'ont aimé souki, tolobaka, n'andenge mo bozana de canicité. Eh, mo bote na rabiso regardez, m'ont aimé souki ma foute matina mututa ou yendoki donc mon noke comme ka yare. Michel a démarra mobali na ye, a démarra ba camarade ya mobali na ye et pas pire serre na ye. Ye croyant que pire serre, ndeka que ça nzoka pire serre azolinga et Judaïs na boule nini. Yango mabana na biso lilezo kufa poka parce que toza entouré na ba yaya moko ya mitema mabe. Toza entouré na ba yaya mitema mabe. Bato ba yebi bango balobi kutu. Yaya wana Judaïs. Ye moko kutu ndande ko benga Michel pona ko yebisa ke makambo. Makambo ya binisa pona Michel Obama. Soki Michel pas alaki na makanisi ya mabe oyo Judaïs azalaki nango yako ko enregistrer ba maloba na bango mais elgeko za la catastrophe parce que yende kutunda yakana basango Michel oebite kutu boye entel asala ki boye entel azonsa ki boye yango na nina loba batoto akongo nana tonga kate mutu na mutu azalaka na pire yele msuki to mona pena ke non la championne na mianda velege to tonga Doris to tongi pe ezalaka nango totongi pourquoi na oyangai siko ngata to otonga na mianda lenga na enregistrer mianda pona kendo yokisa Doris maintenant yokisa na sens ni na tonga kate na bato nyoso bobenga Michel pona ko finga c'est vrai alobaki mabe mais bon mitsa na place à Michel andaki ko no ba pa ya pire serre na ye pire serre no ba se balobaka de tout et de rien c'est au monde que non moi ça comme ko no batina intimité à chambre et se retrouver que l'aime sous ayoka qui passe à se défouler bato to ko AVC zo boma Mouzulem sous soka lobby au monde a ressala nini à se défouler et pour que ko no bangé pas pire serre na ye et ça relation à 50 et à plus de 5 ans il y a le loté Judaïs, asala ya minene batoto akono. Tango Michel Obama zo se plaindre, ya sala nini enregistra kango na boule nini. Na likanisi nini bato akomi mutema mabe moto okoboma ye akobomoka yonde yenda ozolia na yenda koboma ye. Na likanisi nini eloko nini zwaki yo kende kosala nini okende ko balancer muninga bongo na réseaux sociaux. Siko yo makambo yo lobaka. Judaïs. Soki Michel Obama lobi ki asala ni a balancer e ozandeni. Yango keba na muto ozo bete la lisolo obeti 1 minute 30 secondes yazo lobelo kote ka nana tonga bate si mama social Fideline batongi ngai na Jackie Chams na Londres oh la championne a penizo ko ndima taking servante de Dieu makambo za ko loba azotanga nyama na kombo na batongi ngai ya makambo le kaka pourquoi parce que baza ya bango babete nga pe na seki na ngai po nga pe za ka moko pele msusu pe na chams to popoli grand serre na biso ezala nango OK mais siko yo za tellement maline que tant oublié que zo betelo li solo au sali on enregistré pour balancer batoto a Congo botala kaka Dieu merci pourquoi parce que mobala Michel aza mobala za esprit ya aigle amoni que te Judaïs alinga bomilanga li bala Mobala Michel a yebaki relation nini oyo mwasi na yazalaki na serre wana ebike te mwasi na nga lobaka te afonga maka bifonga mafonga mate soki mwasi na nga fongwa mi ezaki pas pire serre na ye et pas yaya na ye ake kolelele ba pasi kanda malobe et déplacer et puis malmuno ko lekani Mobala Michel a limbisi mwasi na ye pourquoi parce qu'il a compris que eza diable eza Judas alinga te kalibana na ngai alinga te ka relation ya nga na mwasi na ngai jamais
yango na ye ko beta sete mama yo benga ki Michelle Obama pona ko finga c'est vrai oyoka ile mso ba fingi mobali na yo balobi mabe ya mobali na yo ya e lobi na ngona Bible Yesu lobi tombola libanga bamba Michelle Obama soki yo nono tonga te omoni ya yo suka kana ngona nzela pourquoi parce que okutana na judaïsité oyo Michelle Obama kutani na ye yango wana makamno solo baka moya bato bayeba ezate yango moko il faut tozalaka bato muta pesinga lisolo bila champion ngai kutuko na silikela ki Michelle Obama te mais na silikela ki muto abalansa ki nini oyo ba audio wana yenda za mutu mabe alobi nazo kama tilelo bato ba bazaka ensemble na judaïsme soka sali Michelle Obama bongo relation ya bambula na bambula a combien plus forte raison a kosala yoyo tikali na ye yenda zambuma mabe aza élément craindre pourquoi leki azoya koyebisa ba intimité ti ya ye na mobali na ye yo lingaka obombaka ngo kaka na bulu moko boye ye mukolo ezali mukolo pe ezalaki asali nini a balancer ba audio tambola Finlande mobimba ekomeli biso ti na Suède na yebite soki bino kuna na Suisse Maria Losambo bozwaki na Amérique kuna bozwaki na Londres kuna James Papa ozwaki na yebite soki komaki oui pire sœur oyo leki apesi confiance yaya na ngai na tango ya problème tout ça na ba problème même ngabo omona ngai ya moko yindaka e yini pe muteme suki penza na ko bengela mso grand sœur na bia ya te tala likambo isa boya azo comprendre tala lingina comprendre c'est comme ça les sko ya o solo na azo linga yo te même Jésus ezalaki na ba apôtre bande ko kende na bango ko déplacer ko kende na bango ko bondela ezana makambo mususu ande ko lobango na ba 12 apôtres na été c'est normal mutu na mutu azaka na mutu na ye Judas yo Michelle Obama kansi yo za mutu na nzoka yo za kenemi na ye yo linga ka libala leke kufa soki libala leke kufi ozani encore ozala pe moi sa président ça facilité il faut zaka Michelle Obama pour kokobama faut zaka Michelle Obama ndeza nzungu na mufinuku na ngo eza ndenge wana Michelle Obama mufiniku na ye Obama mufiniku na eza Michelle Obama siko yo ya na bulu ka kete tango Obama président ko yo kama mwasi na lobi sérieux a osa nini a oboya ye oyike mibali na biso ba yeba biso ke mwasi nanga loba te soka lobi bo seke etouchaki et puis pardon na mutu nyonso to ayokaki Michelle Obama tangaki kombona na ndenga mabe bolimbi se wuche pa bato balingaka Michelle Obama balobi mwana mwasi moko alobaka ti mais ko bala président za facilité président akolobisa na baba président akolobisa na baba donc soki Michelle akende ko fonga me pa ya na ye ezala mfu moteme suka ke ka ndenge ezalaka libala nini ezanga ka problème libala ezanga ka problème te mais ake seconde tango libala ezana ba problème baleki bazana batu oyo malunga o bakoyi ko sunga bino na conseil ke bo fanda malamu. Mais Judas, pire sœur ya Michelle Obama, a bêta qui faux. Na likanisi ya mabe. Yé moko Judas, songi numéro 00. Songi numéro 00. Makambu ya lobaka. Oya yebisaka pande ko yebisa petite sœur na ye. Soki lelo. Petite sœur, asala le même oya sali. Et osa la problème. Yango bolimbi si bato balingi Michelle Obama. Babi bolimbi sa. Ba appelle uta partout en France ba mibali ya basi mibali basi ya mibali o ba fingaka na bodio wana yaya osape moninga mwasi mo muteme ko su ko lekai na maloba elakisi teke likambo lobeza ndenge wana boyebi biso mo ba mama ya moko to lekana na maloba vraiment to tele mili mo nyonso ya songi totele mini bonyo surtout ya ko enregistrer ka bato na boule ko sala nino ya ko balancer bodio après yango na kebisi yo ya mwasi moninga mwasi ndeko mwasi ya tantine ozo solo na mutu ozo kaka ba silence moko keba pourquoi parce que alingite mungo na yokana alingi ka ndia yo yokana yango bokeba yango na Michelle Obama se retrouva kika ce qui va vidéo ba audio ebimi ngai na solanga na mutu musote ba intimité ya vie na ngai à part pire sœur na ngai omoni aza tellement fi moko ke afonga makane pa batinyo sotuté tango likambe kwe ya bika ya muta trahir ngai za Judasi
Judasi, la championne a pêché au Mbote Belé en direct de la Suède. Vraiment, Yaya, Osa Yaya, Mitan a pêché qui Yaya. Et l'autre, Salaki, ça m'a bien makasi. To condamner Michelle Obama, oui, pour y pas le baki, mais plus pe, to condamner. Pourquoi ils allaient entre vous deux? Ils allaient entre Yona Lekina yo, nde masolo ane beta maki. Nde yo kenda kotonga batu musu c'est pas ya Michelle. Nde pa yaka kotonga mobali na ye, ara kotonga bakamara ya mobali na ye, et pas na yo. Suko ndenge ni kaka ya ye nde yo bimisa. Ya Judasi, o beta vraiment ma bête. Bato to akomona lingi bino ya trop. Numéro ya wana soki lisole zali, toko beta, toko luba. Poto yebana ko éduquer masse moto yo yebite yo beta kama solo yo zo ka silence des morts yo zo continuer keba ba osala au système basali Obama ba osala au système basali Michelle Obama o lila mnoka mboka ko biso batoto to ba biso batoto fana ka banzela mai bo yebiti banzela bato ba côté ya ba lokutu ba côté kuna nyoso tu biso batanzela mai. Donc, tant que tu as to lobara nyonso. La ligne vient à trop batoto ya Congo comme une fois de plus vraiment yo yo zala ki les yo beta ki les baku na ba audio oyo Michelle Obama abande ko so na ser na izala conversation bato mibale bato balingi Michelle Obama ba sengeli bolimbisi et puis ye moko paza ko regretter énormément alors beza ka monoko tondaki muteme tondaki c'est la modeste de cœur que la bouche parle ndenge zala soki muteme suki il faut monoko loba pour se sentir malamu nde ya loba ki kwa kazo solo na ya na inzoka nde pire sert à comme pirate, pire sert à comme ennemi, pire sert nzoka enviaranaye Obama, pire sert nzoka linganaye que non, Michel Ndenga Sarana libana mbanaye ekufa. Mais Dieu merci pour président azana esprit à aigle, atala que Judasi alingi mabe na ngai. Alingi kufa libota na nga mais na kopesa ye occasion te. Na lingi bino ya trop, c'était la vôtre, la championne autrement dit qui n'a donné cadeau notre la ke mafumbe en direct de la Suède. Kobosa na usabone te soki zamba liboso talangai to kotani mbala sima na be mission ya kafu bakani ndoki na Finlande ya Judas tika mte ya mabe et futaka te au contraire memeloka plus ba nuit plus binemi. Je vous aime trop, c'était la vôtre. Bye bye.